mais faire un numéro sur un risque à côté vite rumba di débit tina suba et kangate atatonate voilà beta no ba oyo fa la côté c'est français autant faire la banaba mon mari tu es méchant quel est et là qui dit non faire quoi tant ba ça la fit imité mais à l'époque ba faire ba imana ba Jacob ba imana ba na ba faire so ba nani ba Manu di bangu déjà ba imana ba Nathalie makoma na nzembo UNICEF penga na ko kama muta lo ba muta signé ba contrat 1,8 million na UNICEF ba pesa mbongo eza ba contrat bénévole yo quand même ngala ko sala ambassadeur ya UNICEF fait ça la ambassadeur ya UNICEF na maison Mexicaine dans chef d'orchestre ndo moni faire mi moni ça mais mutu monsieur ye fa mi moni ça fa kanga ba photo ye fa ça ba danse na bango na po bino ko comprendre ka sani mais faire une musique et ça va te faire go na sani azali c'est ça biso calendrier yali calendrier ko bima calendrier ko la ki sama na ba voyage on va faire gros chapelle na msu fiti na ba papa route parce que na mbongo ko futa ba boyaki na ye on va pas célébrer don ba ça c'est moto ma c'est na boyaka bino fa ba musique o ya ba humanitaire faire bi non atika na jour aux ala disponible neto ko yemba o futa mbongo te poto yemba ngana na tala ya na musique ngana na musique to tombolika honneur à musique à mokili on se comprend le mouton esprit mais mouton est faible en esprit abanga ka millier ye faut pas benda e moi ma bana na ba nino ba naza ba kebla mais ce qu'on fait ko la imposer bango matrape mais la musique na bango la musique urbaine et c'est vraiment total la faire rigola à côté de la musique urbaine m'a imposé style naï ils ont déjà biloko oyo et ça là te na mina musique urbaine ba tout ba uta na rumba ba kenda na musique urbaine ba beta di copier ba copier ba nyaza ba plage na ba yana kamwa ba beta biloko ba nino ba beta biloko ba buba pe ba luka ba featuring obikita ko bimisa purement ne pas yoka sur logo ta eza soute pe na yoko yoka ba bimisi logo tous avons déjà dans le logo na so ba golo na ba gladiator voilà balandika papa ya fait balandi mugato mbolo tu sais que ba mama bato ba kotambo na nzela faire atiki matanga komona te pas ba kotanga komba faire ba nani mabata papa les affaires merci na mu kwantombolo mona mai wakaninda a imposer ba tout matrape propre style na mais la musique urbaine mindele bandimi ba congolais bandimi ba meloma na bonne musique na ba détecteur a faire ba fanatique a faire en secret bandimi yango na nko pour les chefs d'œuvre mais la quatrième musique urbaine ils a réussite totale on est fumoni ba contact on a Cameroun toi na Canada toi na Kenya o ba to ba kei o ba ba o Kenya ba ko beto toi na Tanzanie o to ko Kenya ko corriger côté ba danseuse ba to ça la bêtise mais pas donc ko corriger ba tourner na chant en fait il fait rigolo là par exemple Miss International fait rigolo vaut de l'or mon atier botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, et na mo pepe asika, ya tobina Congo température, et na mo pepe asika, ya tobina Congo température. Très réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission d'aujourd'hui avec votre humble serviteur. Héritier Iboula Mouyaka na bango nyonso représentant valable à Bayaka avec votre émission Bosolo na musique l'homme de Beta Biloko l'homme de Misala. En tout cas merci beaucoup na babone nyonso bakolanda biso sur la Congo température badno bakolanda biso en émergence one télévision bakozwa biso vraiment partout na ba chaîne presque tellement belle parce que balobi l'homme de Beta Biloko azawana pona ko Beta Biloko to pona ko sepelisa bino vu l'actualité musicale ndenge Héritier Iboula na lobaka parce que ba guerre to ba clash et l'amour qui le sous makasi affaire ya ma album urbain oyo makambo ba rumba trap oko yemba na français en tout cas zo créer les sous ba polémique ya ndenga mutete to ko beta masolo ya ba propos oyo tenia mondibu o alobaki na émission o salati to ko sola yango awa to ko beta vraiment biloko to ko sola pembe vi ya ba musicien musupe ba yemba banzembo na français te ko loba ya ba musicien mususu ba boyaka yango to ko beta masolo awa na invité na nga mokolo lelo moi Héritier Iboula je dis merci na bandeko tout ba kolanda biso 9278 Smokey grand rappeur professeur arabe ba rappeur mususu ba kota sans interdit ba gena ko beta rumba ya tikala na rap bandeko ba consommer chanson Djili pour eza ba plateforme non sa téléchargement Smokey 9278
bakende pe na chaîne bakende ko s'abonner et ko sala kitoko na elengi. Merci beaucoup à mon vieux Adriss Chamoto maître Bebazi Beba chafouin au monde pourquoi pas Mokonza Mboka le tout puissant champion Adol depuis La Rochelle, ma jolie couette maman Lanita la gabonaise, pourquoi pas à champion Adol le tout puissant Bruno Lubika Mbonga propre, Sandra Ngata maman la petit bon junior et Broly 10 à match. Aujourd'hui, je dois recevoir pour vous Allo Batito quoi. Celui qu'on appelle Gouv le Gaulois. Que je le dis directement, bonjour, Gouv le Gaulois. Bonjour, Vélangaï, Mbote na Batutu Baota la Bisso, en direct à Congo Température. Na moni na sima kola to komona émergence. Wane télévision mi de na pesi Mbote na sima ya matalatala na pesi Yannick Kainga la monnaie invisible. L'homme c'est l'homme OK, ya 4. Voilà. Na pesi Mbote na moni Orsini Lumele na Mboka France na pesi Mbote. Héritier Moubela na pesi Mbote Dali ya Pousa na pesi Mbote na oko bossa na mon vieux Feli Mona Mavero en direct à Toulouse. Na PC Mbote, Alain Mondalo mo barbe blanche, Alain Kemela, garçon de disque na moni ba côté mo on a Carly Morizo. Groupe ya famille Golo na PC Mbote Carly Morizo mutu na 4. Na PC Mbote Mbote. Malheureusement Mboka na PC maman Fanta Fofana sika ko tala biso na Mboka Malili. Maman présente tout le Golo na ba Golo na ba meloma na bonne musique. Na ko bossa na na PC DG les plus compétents, le DG Polo. Na robo sangaté pichu botoko maître États-Unis toujours. Na peso Mbote Junior Mundabi na peso Mbote Yaya. Na pesi baleki belé na moni maître Guy. Voilà, na moni maître Mais. Voilà. Ba baleki ebele na pesi ba tout ba kota la Gouv le Gaulois. Weston a une vundu patron. Na peso Mbote les boss Jean Zola, to boss na ngate Simokei. Voilà, 9 D 7 8 grand rappeur. Nji les a déjà dans marché donc ba dozo consommer ngoki taka. Voilà, ça l'a bien au Sakanate. Voilà, voilà, merci beaucoup à Jean-Paul Binda Mastaki, toujours plus bon aux Rolanda Bisso. Jean-Paul Binda, Balobi, Belle Brida, Belle Brida, Lili, Nelly Tamboui. Voilà, bon, mon bimba. Gouv le Gaulois, to sur la Pembene Tolobaka. Pyroman et Rotenende. Pyroman, ça va, récite total, récite vraiment total. Faire Gola, à côté de la musique urbaine, m'a imposé style naïf. Et ça, j'ai bilogo oyoyo. Et ça, là, tu as mis la musique urbaine. Tout va autant la rumba. Bakenda na musique urbaine ba beta di copier ba copier ba nyaza ba plage na ba yana kamura ba beta biloko ba nino ba beta biloko ba buba pe ba luka ba featuring pe ko tsa bango po ba za la visible mais le padre de musique oyoyo et terminé na sommet à trône naé. En tout cas merci à tous les Gaulois et Gaulois ba meloma na bonne musique bato ba comprendre muto za na ba potentialité na na ba valeur culturel, il y a des défendre la musique valable partout dans le monde. Les affaires, merci à vous quand on a imposé partout où m'attrape propre style mais la musique urbaine est bandini, pas congolais bandini, pas mélomane la bonne musique. N'a pas détecteur à faire, pas fanatique à faire en secret. Bandini on a encore pour les chefs d'œuvre mais la quatrième musique urbaine. Ils ont réussite totale, donc on atteindre déjà 900 1000 kalaté toko kene na 1 million toko longola défi toko buka défi oyo ba kokate so na you transfer beta inane po yo okoma na 1 million mais le pas avec 2 semaines gaga et ko kende ki toko aza premier presque na ba plateforme streaming na ndenge ya top vente faire à côté comme tant to bimé des avec 3e na iTunes na musique du monde na top vente mais la minute au niveau toko ako sombama niveau ba tu ba ko yo le padre. Et ça dit bien merci na ba Gaulois niveau ya challenge niveau ya ba cover ba ba relo we simbi na challenge ba ngona cover obika jomo ka lega misa tanto muto bimisa regarde mangi na nzemo na mo ya ibodo bosoki lokota soki nini obika to bimisa Pyroman pa yo ka so lokota eza suite pena yoko yo ka ba bimisi logo to za déjà na logo na so ba Gaulois na ba gladiator voilà ba landika papa ya fait ba ni mukanto mbolo. Tu as vu ça qui bango ma bateau bakota mona nzela faire tiki matanga komona te quoi ba kotanga komba faire ba nani ma bata papa. OK. On comprendre. En tout cas Pyroman c'est dans les bons cartons. Est-ce que Pyroman tant roloba dans les bons cartons Pyroman ba utu ko annuler concert à Casino de Paris. Est-ce que Pyroman a fongolé les sous makambo ba contre hier? Mais na lobby hein. Ko annuler concert à Casino biso ka to annuler peut-être faire biso pe wa zé quoi poussite. Et c'est ça qui problème d'administration, c'est ça qui problème na yepe. Biso be to annuler ça makambo na biso. Bato be wazana tembe ba beta
Et ça m'a ramené à Bango. On a félicité Bato, il faut pas bêta. Oui, il faut pas bêta. Culture, il faut zonga. Ok. Bango, on a imposé bisoter loin à Bango, tandis que culture, n'a pas besoin de bagarre. Oh non, qui traite ça comme musique, tout le monde va mettre l'iolo. Non, va mettre l'iolo. On va bazar côté à art. Mais là, on a Bango, bah mise, bah faire bazar quoi, bah art, ni million, on va ça. Plastique, plastique. Moi, bloqué belé. Est-ce que Pyromane et Pessi se font le contrat? Oui, Pyromane font le contrat. Toi, on a Cameroun, toi, on a Canada. Toi, on a Kenya, on va Kenya, on va Kenya, on a Tanzanie, on va Kenya, on va corriger, on va danser, on va faire la bêtise, mais pas on va corriger, on va tourner dans le champ. En fait, faire rigolo là, c'est une mission internationale. Faire rigolo là vaut de l'or. Faire rigolo là, c'est une mission libérale. C'est faire rigolo qui nourrit la musique africaine. Papa Tika. Dans le niveau de champ, papa Zela. Tu vas bimmer si pas calendrier. Faut calendrier, moi ça là. Successivement bimisa ngana bi calendrier za na FIFA ba comment mais no so ba calendrier ba trafic d'influence o ba beta ma mboka misunte ba ba calendrier o mona ke ba musu ba nzela musique o mona ke mutake ko bina lelo ba ko beta ba concert inaperçu eleki ko teni Bouffle Golo. Comme mangana na basta. Mais to kei ka zela nga ba loba. Biso so to landera ba tuté to bimisa calendrier po ba tu ba bimisi ba calendrier te. Biso saka ke bomoni mboka mo ba côte jet ba kei. Bomoni mboka mo ba dans avion ba kei. C'est ça. Ba no ba bana ndenge ba fonctionner. Mutu musu za vendeur d'illusion. Vendeur d'illusion mutu musu azali na ye. Donc en fait déjà mutu am mito. Amesa na ko kosa. Ye vie na ezali il faut apparaître. Pour battre mon magasin visible. Si vous faites musique, il est apparaître. Après faire accompagner apparition de musique. Non, mon faire à mi monisa. Mais mon musique, il y a fait mi monisa. Pas quand on a photo, il y a fait ça à danse na bango, on a pas bien comprendre Gazali. Mais faire une musique et l'accent bateau, faire bon la zali, azali. C'est ça biso calendrier. Ali, calendrier au bima, calendrier au l'accent naba voyage. Voilà, calendrier au l'accent naba voyage. Quand les autres disent que non, faire là, il est en train de tâtonner dans la musique. Nanga betel biso Pyromane, on a français, faire rigola, azako tâtonner kaka. Nabi faire rigola tâtonner ndeni. Faire rigola bima na vita imana tâtonner te wumba mena wenge. Du débit na souke beta maate. C'est on ezaki faut beta wumba boche seben pour ba comprendre ba bina. Mais faire andima ko joa risque ko vita imana. Wumba du débit na souka e kangate. A tâtonner te. Voilà. Beta no ba loba oyo faire la côté c'est français. Boto faire bana ba mon mari tu es méchant. Et là, il y a là. Je suis tombé en pour tout. Voilà. Et ça qui est faire avec ta zazou, et ça qui fait style mususu. Mais babi que bino bobo ya mama français. To boya mama français te faire loba boy. Ngana wafuta mutu mbongo te. Aya ko changa po na langue o na ko yemba pe bien ko leka mutu na pesa mbongo. Batu musu ba pesa mbongo fit ni ba benda bango. Baza na visible. Ne faire bingana na capacité za na visible ngamoko. Bona sala ya mona ba fitting bobangi. Siko biso ba fitting eza important. Mais ça ya kombote. Ça te pour visibilité mutu va benda faire la kota musique mutu benda ite. Talent na ezala réel ne fandisa na tono afanda. On se comprend. Yango mona pesa ba musique lyrique symphonique na musique opéra faire rocha pe na musu. Fitting na ba pavaruti. Kwa sape na mbongo ko futa maboya ki na ye. On comprend Céline Dion pe ba ça c'est moto ma Céline Dion na boya ka bino fa ma musique. Oh ya ba humanitaire faire bi non. Atika na jour ozala disponible. Ne to yemba na futa mbongo te poto yemba. Ngana na talent, ya na talent. Ya na musique, ngana na musique to tomboliga honneur à musique à mutu. On se comprend le mouton esprit. Mais mouton est faible en esprit. Abanga millier. Il faut pas benda e. Moi ma bana na ba nino ba nasa ba keblak. Mais ce qu'on fait rigoler imposer bango ou matrape. Mais la musique na bango la musique urbaine. Pas imposer bango ba linyango. Et ça blague était. Voilà. Grandeur mutu ba bango mbongo esprit. Kokota te ba kokota o ba to fa ba ko te ko te faire ni te car non musique. Musique te qui po o yo na sima et ya ka accompagner ndenge déjà sala. Donc yango bo sali ke na kati ya dynastie bo misi Pyromane te meza rumba trap ya fereye moko feregola aboyi ko bimisa featuring na ye na Taïk. Taïk eza na harmonie. OK. To ça la harmonie na dynastie. Après c'est ba tout deux singles. Na deux albums différents. OK. Na harmonie to pesa ba tu regarde moi musique lyrique symphonique la musique classique 18e na 19e. Ah to na dynastie pesa ba tu rumba trap propre style na ye mais la musique urbaine. Animisi ba tongo na nko. Donc deux albums, deux singles différents. Et lui qu'on baga te faire pas bima pour featuring vite imana tant que bête ka fait na le roi de la famille na lu ka featuring mongo boye po chaba faire pour. Voilà. Te ba sala tata monge zindisi batu.
makambu yango na ba faire ba bima mamo et pesa makambu maison meke fanda. C'est comme ça mutu fo yo moko. O asime no oyo zanango. O e roye tirel no ba biloko mike. Faire ko to ba ba ko ba sala ba fiti ngité. Mais à l'époque ba faire ba mana ba Jacob ba imba na ba veno so ba nani ba Manu di bangu déjà ba imba na ba Nathalie makoma na nzembo UNICEF. OK. Penga na ko kamo mutu ono ba ke. Mutu signé ba contrat 1,8 million na UNICEF ba pesa mbon. Et ça va contrat bénévole yo quand même ngana ko sala ambassadeur ya UNICEF. Faire ka sala ka ambassadeur ya UNICEF na maison mec c'est on ka chef d'orchestre. Ya maison mec ka ambassadeur ya UNICEF. Mambasa le faire ça les kango. Et ça ba bilo mo bénévole. Même nga gouvernement na ko sala ambassadeur ya UNICEF. On comprend. Kuna na ko sala ambassadeur ya UNICEF. Ko sala nini? Na gérer bino ba journaliste média. O sala nini papa? Gouverneur Bagolo. Ah OK. Gouverneur Bagolo so ba pesa charge de gérer sigo. Ambassadeur. Na sigo ba fa cocher na. O gérer na bengani bango. Ambassadeur ya UNICEF na ninga média en ligne. Et na ngo ba travail mo bénévolat sala ngo na volonté na yo. Voilà. Ba faire ba sala ngo à l'époque. Mbongo nini? Bo ba signer ba contrat ba 1,8 million mais otali muta signer contrat 1,8 million na bato ba signer te. Bato ba signer te ba leki. Pourquoi toujours qui mythomanisme les autres la gâte na misisa? Mais c'est quoi par rapport il y a ba calendrier on essaye monter ma passe. Calendrier bino bozana monter ça. Mais calendrier ça monter ma passe papa faire tu bête la président Guinée. Des concerts à pas ma vo ba calendrier tout ya ba te bimi. Par moment on fait la zone ba concert même message je na marque ouze. Oh mais biso concert wana ya Guinée quand la deux fois ko bête la président Guinée et ça vo ba concert tout ya ba mise ba calendrier. Sur calendrier be bimi ba calendrier normalement fallait ba artiste azala na mouvement. C'est tellement ba beti ba pemi on commence à nous monter ma passe. Non, monter ma passe par rapport à quoi faire un contrat au Liga de musique africaine, Casino de Paris, ça il est plus prestigieux, ça mythique. Tout qu'on retient les conditions parce qu'il faut tout naït. Tout artiste mboka pe azani yo kana c'est expliquer ngo muto to kana tourner pas bête musique ya ba congolais na France asa na préfecture à France asa ni influent en Europe ni influent na France la guitare ça coûte influence exactement bête africaine fallait asengi gouverner deux fois première rapport nana ya bango dans la TV ba pianga africaine ba pesa ça elone malunga ana influence ta mon côté na Kinshasa bongo na France batu ba yebi concert on ebeteke za ki journée ba nani ya banani ya beteke toi ate tika to kata kana bisa yo comme boy to kata en fait ba honoraka le 28 février non nana ko ebeteke le 28 février ezali célébration ba Kardashian pe ba ta bilamba ba couleur ngo mona ba te bena ba concert ngona ba ta bilamba ba couleur oui ezali concert za célébration ba Kardashian siko yo lingi faire retour na makama mabe wana pour me mettre nzela ke beba on a ni préfecture en France batu ba obeta ngo sans autorisation na yo pe concert ba ganga rati le vidéo na ngisa vidéo officielle so la ngata exact na chaîne na bango na chaîne onan yo mona mo téléphone tout ce que ba vendre ko beti no concert mo ya mama no concert ke simbate bon ça ba to ga wa fo beta kuna il faut ba tuna biso makama mabe ngo il faut ba tuna yo to boyi to tuna te ba fait ba beta na ko ta ke mibali ba tuna par rapport à quoi yo nani ba tuna yo mais ba condition ni influent en France ni influent en Congo bongo yo ba ke tuna yo pour net yo nani oui to so la pembe mais nzela on le kate faut tuna pe mundu bon nzela merci faire le kate si ba le kango ye pe parler du sport le kate Casino de Paris pe no le kite et les moments de le kite Casino de Paris bino l'essentiel les to tie combo ya Casino de Paris na minoko ba congolais na ba africain pe ba sombi billet sold out et là les avantages yango wana o tsheba déjà batuke Casino de Paris ba yeba ki ngote et ça le on fait quand même batu pyromane OK na yeba ki pyromane voilà ba yeba ki définition pyromane te ma tsheba tu no munoko pyromane a tsheba tu no munoko Casino de Paris asali mo Casino de Paris oui il y a ba chanteur à voix faire alinga défier yango mais to moni ba vient na biso yo ba combattre en fait ba combattre musu ba combattre te OK misusu baza vraiment batu ngambu wana dévoiler ba bongo ni ne ba combattant OK ba sali système ba nuit biso poto beta pour faire un marquer histoire et musique africaine. Faire découvrir tout ça. C'est à dire concert moi batu bande ko c'est là yango. Coup de concert dans ça te faire découvrir comment histoire. Ndo mona maman Betty ba comment ba tika Olympia. Ba faire na biso pe ba quadre. Même na batu Bercy. Lelo eli batu yu arena. C'est comme ça il faut marquer époque na ko tambola na makolo batu te déjà zala. Azana na logo moko te o ya sala ya sika o to mfandi boto mona ga ye muta sala yango. Non, tout a été déjà fait. Poème en français, album.
tout album mobile. Na bien ko na français pas papa wemba. Album ba fa ba fait na biso ba fait na biso ba nani ba fait na biso kala bazala ba yo. Obi fi ono wemba. Okomi logo la fula. Adede yolo ngaba masina. Ba fait na ba ba français. Yo ça va yo chanter la libosa en français na Congo. Voilà. Ba maman Betty Masikine. Ba maman Tchala Mwana. OK. To ba kana fa na ba Côte d'Ivoire. Barbara Kanam. Eze loko sikate. Bufilo ba malamu pona baninga. Abiboya. Ayo ba besa ba contrat na bino. Ako besa ba contrat na bino artiste moko. Soki alaka fort. Bana ba Côte d'Ivoire za mboko na bango. Faire 400 albums à beta na Sophie Hotel même bien bon ma beta. 400 albums avec regarde-moi. Azaka influent fallait que ça kenem sa producteur à beta faire. Ko beta été. Que musique à faire beta faire na ko. Aba yo tonga faire. Tu es musicien wa bomaka musicien. En fait bazo lingande concert à bato beta té. Ona bango za te ba tuna bango za kende beta té soit bango. Que ba musicien ba linga ba beta na facilité, ba beta mon que ba chanter ba kende ko beta. Ba kende ko pesa musique ya Congo to be Afrique valeur. Pona bango ezaka beta té. Voilà. Bango za kutu to ke tuna biso té. Ezo soit bango ndeni ba ba beta na ba sala minene. Ba linga ba faire découvrir ba tu ba sala ndeni bango yango moni ba ri ba hypothèse sur le bagage. Bo tuna biso to tuna bino journée. To tuna bino makamama be. O bino boli ba ke sala. Aza forte. Ako baby c'est la paix ba tu ba contracter. Quand ça va bien ngema benga faire de. Hein? Fallait ça bien ngema benga faire ta soirée. Yo beta musique ba ben Afrique ba président ba benga on te faire aza ministre présidentiel. Ah bah benga kai. Ba beta pe concert privé mususu pe. Concert privé na bi bango. Na bi bango. Ba bi misa. Ah bah beta ba concert privé mususu ko ba mezara ne faire roter et au soir. En fait faire la plaque tournante de musique actuelle papa ba kosoke. Muta ko sala tout a ko sala musique à faire ko dominer toujours pour faire un talent pire. Avec ta musique pire, azo forcété. Concurrence à faire na mutu mutu za danseuse, faire aza chanteur. Mais babi bo tira la na voix, bo ko lo ba voix. Faire na voix, faire grand chanteur, mais bo tira na musique à ghetto, yo ba ko lo ba. Kata Messi makolo. Hein? Kata Messi makolo. Beta biro. Kata Messi makolo, bo Messi de bagana makolo. OK. Nde sala ga bomona ba ballon d'or. Siko lo ni na sala ga faire ça la meilleur. OK. Kingo di papa, the master voice. Voilà. Quand le talent est réel, le succès est éternel. Voilà, merci beaucoup Gouvle Golo en tout cas to souffler mouké na image oyo. Tolanda ndenge mundibu akoloba français. Ko sekate o sekande. Alobi français. Alobi français. On reprend un kanda alobi français. Tolanda na boto kozonga. Aux invités na ngai, on repesa nga kanda. Sobo mo était to 4 émissions. Ça va, pose au CK. Alobi français. Je connais des choses à suivre. Mais nous, on a l'infrastructure congolaise, ça souffre. On a déjà le problème d'infrastructure ici. Si quand tu fais tes sons, tu fais tes chansons, donc c'est un peu comme je parle là maintenant là. On a nous ici on a le qui toujours. Voilà, merci Tolani Banderotou Balani, merci beaucoup Nakam Simasiani, assistance Yaris Moussafir, Tariq Ngango, pourquoi pas Esther Mabakalos, Mona Batu, Papa Gérard, na Maman Joséphine, Autego Peko. Koko Kisabon ko fêter bon cinquantenaire na et sala kitoko na eleni Gouvle Golo Tolani Mundi ko sekate ko Gouvle to ka émission problème na zanini problème na zanini na tout nos questions alors il répond alors mi français na répondre yo premier mot na munoko na ye français mutu on critiquer regarde-moi yet na critiquer yé mundi bana ko critiquer regarde-moi to bimisi pyromane bah ils sont analyse à bango à la con bah analyse bête si tu tcheli ga batu français français OK tu tcheli batu français mutaliba mundi bu ba commentaire yana set ngai te ba commentaire yango moni volongo la potina liso mutu bana ko longo la potina liso na yo moko OK tangela nga diction au faire aimer la regarde moi na diction au mundi ba lobi na na za la vraie diction. Eh bien, m'temabe. Ngala biga clair. Alobi français na bien. Alobi bien. Tol. Ah, moi je suis biso to. Ça va francophone te papa. Ah.
kaka lelo bazongi na nzela yo bozongi na nzela nayebisaka yo ke ba-ivoirien wana baloba ba-français ezanga ba-verbe ezanga ba-complément d'objet direct ezalaka ta na sens te mais yo yoka bagawa te yo yoka badebordo likufu te baza ebele bazana basalaka bango ezaka oyo ebimi mais omonaka faire français du début ntina suka lingala moke lingala ezaka kote ya mwana ya marie bana kini bayebi na pyromane lingala eza kote ya bolingo ezala ebandaka na douceur na kasete koma na mindondo apa kei na ye est-ce que t'as capté la nuance dans le mot est-ce que t'as compris les messages qu'est-ce que je vaux siko zoka les messages qu'est-ce que je vaux nande to yembi kasi to tie français mundi bo siko diction ya faire na diction mundi pas commentaire rien na se abo finga mutu mitala na yebi pete bato bakataka te tant ça les maisons faut que journaliste te on a so comprendre tellement qui muté mama be na so comprendre na so comprendre a comprendre été a comprendre atigandi na libulu kasi po ya no critiquer po na ya sabe base kasi bolelo bape sopi mais est-ce que le lot niveau na zo mona na ba stata bato abaka loba nene en français tabaki a débrouiller siko loba nene en français te siko aka ko corriger faire en français ndenge nini siko azoma loba ayebi le français te aloba français te siko maloba na ko telengo studio bato basala la faire analyse basala pe analyse dit il y a diction merci de ceux qui ayemba goûter petit ah goûter na même ayoka monto mama lamba goûter bete biloko gouvle golo bandeko ba kolanda. Est-ce que vous soutenez l'hypothèse que ce que les artistes étaient, mais là-bas, Nino, là-bas, Diamond, là-bas, biso. Na kosio. Bazali déjà fanatique non yabana wengi. Badadjo na bavena biso kwa bazo kwa ba jibe bazo kwa dali da mama na dadjo. Ba viande ba jibe ba via ba faire ne pesa bango ba koma ba musicien. Ba yaka wengi ba fanatique. Lelo bango ba musicien. Ba nino déjà no moni bango na ba pecho ba naza ba buba bango ba emaka na autotune. Siko ba faire ba emaka na voix naturelle. De basa déjà na différence. Faire abota mi na talent réel. Mais il y a créer. Pe machine ezotindika ye. Siko ndene olobaka so ba zakite banga babeta ba faire banga babeta. Ba faire ba s'imposant na mboka o avec ga voix na ye. Ba faire ba sala ndombolo ba sala koimbi ko bana wenge. Ba nino ba la wa. Voilà. Ba naza ba la wa. Ba tusu pa créer ba orchestre ba il faut monter la wenge. Tande wenge l'image ya wenge ne ko sala orchestre na bino. Bana wana ba viande ba faire ne ba ko ba musicien. Et ça que ba zo avantage à bota na ba pays o industrie musicale les a bien. Banoko basomba musiki. Baya basomba ka vimande pesa bango avantage ke baza na nde baza wana. Na so ozui faire kaka. Obuwa ke na États-Unis. Papa Michael. Hein? Michael Jackson. Yani Michael Jackson mo. Vivant faire. Michael Jackson. Nandeni. OK polémique. Mais na biso faire na bonne. Quand créer polémique. Nabi ayi ba défi oyo Michael Jackson na osala. Yango faire salade. Ma musique no lyrique symphonique. Papa ozalinga biloko te. Banda to beta écoute na concert à Paris. Na yebi yango te. Oh ba dimle. Tochana on. Bacha concert. Tochana concert on pardon. Hervé Bossi tapene. C'est la biso concert. Yo la biso misapi. C'est la biso manda toyoka. Samabi yote mote mananga maluma malili. Volta ikaza japonais okitota shorare. Oh Samabi yote mote mananga maluma mabea. Voilà, tolandi yango. Combat cage. Ah? Combat cage. Yo tu vas likolo mandate. Est-ce que bima? Ah? Voine bima. C'est un montage. Montage ani. C'est un montage. Tika. Mana chante Ibrahim. Ibrahim akola. Ah? Ibrahim akola za resute. Selina kufa ba kunela meteki. Na yango bisi meteka kala Selina. Ibrahim yoko ka mundasali ko nzemo Ibrahim. Diki troisième doigt. Nzemo ko ba pyromane. Ba titali ba. Kasi ye chanteur. Abeta biloko affaire. Ah na bana oke faire ima na bana oke. Na yebisa ki yokambe na zali kobela. Ayemba ngona ba concert. Awa. Obeba. Ai obeba. Papa wa kokota. Ah ni. Papa ba ko sala opération le kokota na yebisi. Ah tika. Ya ba raza chanteur. Tika. Gouvernement. Papa eloko sala bango tout passi. Comment la talent en faire la mona munga na wenge oyo ba mikolo ba babanga ka wenge ba bika ba viana ba simba parce que faire aya mona munga kota pe na wenge
oyokande bamema frere na Côte d'Ivoire o Melina Jonasi ata na motema nanga asala mo boya kape kotala pe komona bote okande film so papa frère il fait partie na une grande histoire de musique à Congo papa babi o frère gola wane ko animé na mama Ngebi Manda chante au balo luket. Manda sera na zagite la Blaise Boula au balo luket. Azo yemba pe Blaise Boula ko yoka nevu ezo bima. Na lo ba logo sala bango passe gozo ya faire. Talent ya faire ezala réel, bango ba trébichant. Déjà to comparer faire chanteur na ingénieur. To lukele ba câble. Hein? To luka ba câble. Faire za chanteur ensemble. Makambo yango ba ko lobela bino, boni ko meta masolo na bino te. Bongo bango to ba ko yino. Obi muto ko fait Blaise Boula il faut ça la fière. Que Ferregola il fait partie d'une grande histoire de musique africaine, histoire na bango. Allez ka na bango. Que boyo tanga musapnalisu. Té eza histoire na bango. Mais au moment bazo boya propre histoire na bango moko. Mais hélas nzambe ka sala ka oyo tali ba image zo sopala. So ya boy image sa nini? Ebimi. Ebimi malwa nguba. Ebimi malwa nguba. Mabe hein. Manda che muno ba zuele ka ne ba papola eta. To pesi bato. Ke bana ba mise saison. Ba bimana mayebu. Basala pe net fait Blaise Boula mi ça saison 14 février fait na bisa beta ba on est bien nzembo moni nzembo na ye Saint Valentin il a bien c'est ka biloko wana obi la Saint Valentin ba remplacer na digi ah mi somono ko baluki makambo bavandi kinya motemezo plaire moto kokotela mwa baela biso gam baela biso guitare ça baela biso guitare yo ça va la musique on est partout là yembi baela biso guitare c'est là baela baela guitare kana beta simba miko sika guitare ba te baela na guitare na yemba nzemba fiona ya la guitare baela guitare na nzemba fiona yemba nzemba fiona na so yemba yango mais c'est to nzemba fiona ya la guitare ya na guitare tota so iya o betela nga maboko ozo tanga tembe na olongola yango lelo ya la guitare na olongola nzemba fe Blaise Boula na ko betango po pesa guitare ya la guitare pesa simba boni buzoba boyoko zela osuja nanga so beto ka miso monoko baluki makambo zora zibeta mabeta na beta kidate wanga ni musique za pasi kasi musique za pasi pour la soirée faire ne talent za réel no mona baluka ba copier ba ko de faire ça nzela partout dans l'orchestre tout ya Congo faire ça. Voilà, merci, c'était la Gouffe les Gaulois, donc tout est bien qui finit bien. Donc on est vraiment dans cette émission, on a biso bandeko tout basé chance. Il y a Rolanda Bisso, on a la chaîne Oignon sur Rolanda Bisso. Abonnez-vous massivement. C'est moi Héritier Iboula, représentant valable à Bayaka. Gouffe les Gaulois, par remerciement à bandeko bala. Yo bigande ça, la faut qu'on fasse ça. Faut qu'on fasse ça. La émission ya to sokola nyoso. To sokola on pété, mon facile. To solipe pembe papa na sokola on pété. Mathieu. Retour au soki ba yeto ye. Kilumbuti la papa. Ba yeto ye. Kilumbuti la. Soki ma tekite. So ba yeki makin kaka. OK, remercie bandeko ba. Kana ezala yani kainga la monnaie visible. La monnaie invisible. So bossa nyese ke kufa. Babi idenguya. Idenguya. Na mboka malini. Na yebi. Babi héritier Mubiala. Maïm le boursier. Tingala héritier Mubiala. Héritier Mubiala. Ana Weston et Chifundo. OK. Pendant ça on mettre dadi ya poussa grande puissance mais c'est 60. OK. Na pese mbote na ko bossa na kate. Boss ko foma mweni 5 étoiles monté mon Florence Lubaki. Na ko bossa na kate mo bien na ngai ma kwa fi. Francis ma vie pandireka oh ma vie pile na pese ba mbote kaka na kin asola ka pembe papa ba pera na sayo pembe en tout cas ma vie pile na pese mama Fanta Fofana na pese mbote na ko pesa mama Odette na France maman Odette na pese mama Odette mais on a tika ngate na pese mama Odette na pese mbote na moni ma joli azali ma joli kwete mama Anita la gabonaise mama Anita na binenga ba boy casino bongo ko mbena poison angai neza mama toko kendelo ko casino voilà casino za ngelo wa dodan OK toko keli corona mais toko zongela ka casino de Paris toko zongela ko biso kam toko ngelongo na défi wana voilà na pesi bwana mushinda na Chine na dotala ngai agence bwana mushinda na ko bossa na ngate Tyson na Givina Pedro ndireka Hollande voilà ya ka blague de sponsor officiel na ko bossa na ngate Blanchard et tous l'américain les plus propres na pesi mbote na pesi Kovo mambweni mabandeli ya 5 étoiles na peso mota takana emi makabisto copine ya 4 na ko bossa ngate Seba Dol balelo motema mama Esther Fondation Lilac ya kande awa ya kande awa OK kitoko ko bossa ni Simoke 9D78 grand rappeur na bisio asal Njili azana label nemo SM Camp tole ka to beta li solo wana na pesi Orsini Lumene OR na mboka ya Mali na ko bossa ngate
Judith Mokabi de Lix na mboka ya Malili na pesi mbote. Judith Mokabi, je te salue. To pesi il vient Masamba abia de Lix na kata yolo masala ngai Jonathan ki soka lova mudaleki on koyemba lova aza pembe na ngai on pesi ya Willy Monet na pesi mbote. Agenda azali na pesi Trésor Bokunzoni kamba de Belgique Alain Mwanda lo Barbe Blanche plus de contact gandés à plus 240 90 32 63 225 au secours plus 243 80 plus 243 89 54 36. Ton souka c'est là retenante. Faire va poser quelques questions pas Jean-Marie Kassamba. Pas tout ne faire le piano mais faire na beta ka piano. Problème maman mutakangi photo na dibosa piano. Mabata bala na nzelo ngana tiki batanga kombote mabata musique en tout cas quand moi héritier Iboula je dis merci beaucoup à Simoke 9278 en tout cas grand rappeur professeur arabe bandeko tout au balaninga acteur Rigen sans père homme vrai l'autre actrice Soufila l'aspect des États-Unis merci beaucoup Nadjo fils papa social nzungu ya mento sala rande to lobaki merci na bandeko nyonso balaninga yi et Rosala Kitoko na elengi mido na sima caméra Tariq Ngango à l'assistance. Merci beaucoup aussi à mon vieux de tous les temps, de tous les jours, à Driss Chamotomètre de Bazibeba, Maman Lanita, Belle Bride Anneli Tamboué. On est tous ensemble, Jazz Kenjenga, London, na ressentir yo. Et Rosala Kitoko na elengi. Balobi, Marine Zungu, je te salue aussi. Et place aux en tout cas, merci beaucoup. La bande de Koto va s'abonner à Héritier Iboula officiel TV. Et au sala Kito, on a un s'abonner au sala bien. Merci à Moussa sur ma caméra. Hervé aussi t'empêche toujours. Et tout le monde à mobile, Nyogola image. Tomonani, Soti, Nzambe, Azongi, Nanu te play. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, eye na mopepe asika. Ya tobina Congo température. Eye na mopepe asika. Ya tobina Congo température.